te fidèle internaute ya site ya Tindika télévision ezalaka vraiment esengo makasi ya komona bino na betando mike na bino mpona kozela basango na biso tomesana toujours koyela bino na kati ya Tindika télévision. C'est votre humble servant, c'est Frère Kings, amusant toujours koyela bino actualité politique. Fidèle internaute ndenge tomesana toujours courir derrière l'actualité politique. Nous allons inviter notre pasteur Ali au message toujours quand il y a la carte Tindika télévision en passant la reprise ça va monter dans la boss là papi qui est là répétition de mon vieux ami il a vraiment dans l'ombre solo moi la ngiri ngota solo na bossa ni sous-souté trésor mwamba le meneur naturel na bossa ni peut sous-souté mon vieux Oscar Kayembe Ali la tango ya bende tu m'en appelles la bossa noté je manque depuis Manchester fidèle internaute na copé ça bambote directement na invité nanga mbote pasteur Ali mbote mama Sephora ça on est pasteur tozama la mugande ukotika biso ndempe ukutaka biso saisa ya wasagana te oh donc kimia makasi mama beton na beton double brassard pasteur tomoni tata ekolo asali nation ya premier ministre tomoni enfin premier ministre asili komuna après avoir kokende ya Pepe Ilukamba tomoni premier ministre jeune tomoni bandeko to peuple ezali na esengo ya komona jeune garçon to tokoloba ministre moko ya jeune kokoma na esiko azoni wala ngoma loba international. Ok maman Sephora merci amoni si ma caméra chaque avant kuna ça va la pesi batino sombote mbala mibale biso wa tozana esengo moko ya kosakana te sai esengo ngo po boyeba eleki makasi mukolo papa o babengaka Fati Beton biku rouge autaki ino africain boyokaki balobaki batu bakende koyamba ete me batu balobi jamais tozokende batu bakende koyamba na kati ya esengo elekaki makasi kobima ya zobima na avion mama na biso présidente ya Ligue des femmes ya matete azape cadre monene na bele ya esengo baloba babengaka jisanga dipita bunye bele ya jisanga mama kweka boy akufi tokanisi ya kolamuka akangami akwei akufi azala ko bela te nini te pwana nini esengo yango na ibisi bino ebandele ya mission na biso tozana esengo ya munene koleka na fufuna ndakala na matamba po azali président ya RDC président ya Union africaine mais les lois ko bimisila biso mama na likambo tozali kozela na kozela mutuna avant na loba kombo na continuer mutuna na kozela pa mama Sephora. Pasteur Ali tomoni pe bandeko to ba image ebimi na ba réseaux sociaux partout ba lobi ete premier ministre ndenga azali jeune bongo bazali ko traiter to bazali ko loba bebele ete azali cousin to pe ndeko ya Kagame ba biso ba lobi akomi na esika wana tata ekolo te mutati ezali le sénateur Avi Joseph Kabila parce que tomoni na image ba photo ebimi ke bazalaki ensemble apparemment ba bi keza désignation wana ya bokomi na premier ministre ezali chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi mais ezali Joseph Kabila mutati na ibonga wana mwa maloba mwana boka. Maman merci ya ebele na mutuna ya ona sepela wana kwa na pesa ba réponse ya kitoko omoni mokili balinga mutu malamu te Yesu babomake kana bandeko na ye awa ezalaki awa coalition cohabitation libala mabala biso tolobi eza te tozeli bapesa biso kombo ya premier ministre Kabila aye na ilunga lukamba wa ilunga wa lunkamba kwa président andima président etidiaki ti alobi bon nalingi bato bakufa na Congo te kwa Kabila tension na bango ezali babeta bato masasi bakufa nalingi mindono te nalingi na tiana na mutoi en tant que paza mukolo akosunga ba peuple congolais yango président andimaki ko signer kombo ya ilunga lukamba a travail total boy papa mukolo professeur lisusu ya université nzoka 0 eloko mokote ilunga wana nzoka biso tokanisi ayiko salela peuple congolais nzoka ayiko salela Kabila ayiko salela mutu na ndenge ilunga lukamba akeibo ye mama Sephora ozoyoka na Congo anete premier ministre azalaka te malili nzoka bazeto le commandé par Kabila or que mutu andimaki ke azala premier ministre Félix oui lelo omoni tina minute asuka ilunga po démissionnaire alobi ona kende kotuna yembendre bato bandimi kende kotuna yembendre toyozela yo mais abosani ke des juges baboyaka ko prêter serment babenga na téléphone soit éteint
ilunga ke ikona kune yinde ko démissionnaire ilunga ya wa kutani a démissionnaire ilunga zala kipona mutu lelo to bimisi mukunzi ya bimisi ikambo ya union sacrée. Union sacrée za vision ya yemoko ya mwasi na yete ya mama na yete mama Kasalo ya yemoko et puis alobi batu boya to sali union sacrée mais mutu aya na condition te ta obalingi ba ya na condition muni batu nde bakimi to tikali wana papa union sacrée sikoyo to komi kozela abi misila biso premier ministre mama na likambo yango wana oh Vital Kamerhe le 15 azobi mana prison zo ko zo ki premier ministre bozaba ndogite bazo pesa bachi ulukwemo ba pesa Moïse Katumbi bazo pesa Marie Jeanne Lufoko bazo pesa boy ngai kaka wotu za usona bilanga lobi jamais premier ministre azana vision ya chef de l'état yemoko ana motema ya président yemoko ezala mama Marthe Kasalo ayebite mutu ayebi eza Félix Yemoko puisque secret za boy so ndentu zana obo so atana bondeli se fora ko yibse mutute na yebisi yo secret etango yo ken idibi kwenza mujisalo ngambile muntu c'est-à-dire yo sala nini yo sala yo mukusa na yebisa mutoli kama pasteur ali yebisi ngai na yebisa yo sala yo mukusa yangwana omoneki Félix atikala kinye aboy ko yebisa mutu kombo ya premier ministre mais mutu ngo to yebiye batutu ba yebiye mais mutu ayibaki teke bakonomeye mwana mobali wana abotami na France na 1972 abotami na France na mboka Marco na 1972 azana âge à 43 ans aza mwana muke ya liboso azalaki période ya Kabila bazolo ba travailler na Kabila azalaki ministre ya sport a travailler kuna abima na mbebate mwana mobali wana azaki na G7 ya Moïse mwana mobali wana ayeko démissionner na ministre ya sport ayeko lungwa na G7 ya ba Moïse kala 5 ans iseleka président ayeko nommé PDG ya Shekamine oza deuxième fois président zo nommé oza deuxième fois soki mutu wana za mutu mabe président continuer ka nommé anomaki PDG ya Shekamine na lobi mama elongi mabe wana vandela ki ba dossier na bango wana siko président lelo to sutuka boyo baloba ka jikuba kuba oyo nyonso bakalikilaki bakonome ngai bakonome boye batikali ya son lisu wana kaka Fati Beto ye moko na nome oyo babengaka Samba Konde nde premier ministre ya biso ya sika kombo na yango wana Samba Konde azali Muswahili de premier ministre ya sika directeur ya cabinet ya sika ya chef de l'état Nyembwe azape Muswahili bolanda bien place wana directeur ya sika ya chef de l'état oyo remplacé Vital Kamerhe azali Muswahili tozongi boy Papa Mbosso président ya assemblée azali mutu ya Bandundu directeur ya cabinet adjoint Eberando aza mutu ya Bandundu directeur ya ANR aza mutu ya Bandundu Kinge Mulumba mutu ya Bandundu kuna Muluba azate c'est-à-dire président yepona baluba te président yepona bikolo nyonso natangi bakatange natangi bandundu ba Congo bazali Équateur pe bazali ebele oyo nani papa Bachi aza mutu côté ya est tozali pe Lambert Mende bakote na union sacrée wana baza batetela président Félix aza pona muluba te pona kolo te ezali pona bikolo nyonso ya Congo c'est-à-dire ndenga nommé premier ministre po oyeba ke tous les mutu basepeli banda lobby bato bazalika na baradio bo ndenge tozali oyoki ata bruit esika moko te oyoki ata débat te discussion te bato babeti maboko basepeli c'est-à-dire balingie c'est-à-dire bandimi vision ya chef de l'état biso nyonso tosepeli à partir ya lobby ezalaki lobby le 15 toza déjà le premier ministre tozozela sikoyo asala mise reprise babibisa gouvernement tosepela nde yango Fati Beto umela bato bazobeta maboko yango wana Pasteur Ali tomoni Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstan, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilalong, Israël ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora.
Oh yes, 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 yes. Secret Item Store et Zali Kakamoko. Le sérieux. Akei na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit na ye. Oh, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh yes, mon client bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo. Oya poso ya mama mwasi kitoko. Poso ya mwasi penza basali kolula. Poso ya mwasi mobala kotala ya alemba te. Poso soko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit ezoteka na kati ya Eden Store. Na ba produit alimentaire. Oya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. Ali tout le monde 39 ans, il y a pouvoir, il y a parti au pouvoir. Tout le monde est bossé là qui moi manifestation, tout le 14 mois intervention na yo maluba pour la 39e, il y a parti au pouvoir. Oui, Tobundi trop, maman Sephora, Tobundi 37 ans de lutte, 38e année, tous eu pouvoir. 2 ans, tous ans à 4 pouvoir, c'est que totalisé 39 ans. Si koyo biso ba na Nzambe, lokola mokonzi na biso Félix mokolo azwaki pouvoir avant asala musala bya loba azwaki mabeleo ya Congo apesi yango na maboko ya Nzambe. Omonaki après ayiko sa sujet na 3 jours. Nde yango fete na biso ya lobi to sepelaki yango na Nzambe. Bakaboli tozalaka 4 districts na Kinshasa ao bakaboli 4 wana bakaboli batu na district na bango. Biso tokenda ko sambela na église na biso ya Saint Dominique. Bamsuba ke na Saint Joseph kuna na lemba bamsuba kebo na district batu bakenda ko sambela. To sambeli kitoko to komisi Nzambe to kokisi 39 ans na objectif oyo lito to zalai ko luka ko landela to atteindre na objectif nde yango pe to zui pouvoir batu na mukolo ya kozo pouvoir batu bakufakite masasi elela kite tisiko kimezali lobi pe kaka mukolo ya fête wana ya anniversaire lobi kaka wana babimisi biso premier ministre nde yango to kumisa Nzambe makasi kimia na nkolo Nzambe kimia na Fati Beton na biso nyonso esengo na souvenir nini ya munene tozana una lito to kokisi 39 ans de pouvoir ya parti. Ceci na biso ezalaki tozwa nde pouvoir ya RDC tozwa président abima na kati ya UDPS nde yango tozwi mokonzi Fati Beton nde souvenir ya munene tozali na yango na lit oyo tokokisi lelo 39 ans de pouvoir. Tout le monde peut pasteur aller la cour d'appel suspend l'audience attendue aux Izaki ya Vital Kamerhe to totalement intervention parce que tu dis que Izaki audience c'est ça les 15 heures mais du coup tout le monde va suspendre. Maman Vital Kamerhe tolinga ki mingi. Par exemple solo to si to beta tolinga ki mingi. Vital Kamerhe na beta pe na yo. Soki ngai ou bien famille na ngai ba pesa biso grade ou bien place caméra azaki wana tolinga ko déranger te. Mais caméra banda ko yiba. Batu ba monaka ko yiba ya caméra eza biso te bato IDPS eza bato FCC puisque azako yiba na bango. Puisque azaki président assemblée ya bango. Ndenge bazako yiba na bango basi ba yiba kiye. Oh, il y a 15 millions de batela qui étaient, puisque Batamboula qui n'a présent mingi. Et il y a des wanate, caméra, bakeko yiba mbongo ya bandako. Oye bapoza kapamba wana, oye balobaki ndako ya basoda kuna. Akeko ko sangana na mundele wana libane moyibi, na mususu wana bayibi bambongo. Kotoyo, président pe azotala, bapese mbongo ya 100 jours ya basoto mouton, finga président, ale bambongo. Sikoyo nde Fati asialo baki ke justice nde ko sala musala mutu no so ko yiba justice ko sala musala oui naza bref place wana ba yiba zo landa biso na tindika télévision bo landa place wana bien
président si apesaki puisque mokonzi soki asi alapi ndai ya na ye etikalaka ndai moye soki mokonzi alapi ke na kopesa eteni ya mabele akopesa yo tomona mpe na babible Félix asi alapaki ndai ke ngai na kotravaille na justice mutu akoyiba mutu akosala boye akutana na justice ngai napesi mokongo alapaki deja kolapa nyonso yango wana sikoyo bakangi kamere batie na prison tant bakangi kamere bankete esalami titititi bamoni ke wi kamere mwele bianza monsebele asimbi nyei ozomona sikoyo bakei basambi avant basamba kamere mpo oyeba vantare koleka na baluba bazoya na bato na ye ayebisi tokosala ata 5 minutes te na kozonga na ndako wana bazoya na parquet général ya limete awo bakoma kuna mbala moko babwaki kamere na prison wana ali pour rebande kamere batuna mundele nayebi mundele te batuna mundele oyebi kamere nayebi kamere te batuna oyo nayebi yo te ntango justice ya malunga ya fati beton état de droit na droit de l'homme na démocratie evandeli masolo kamere ali juge ya bato oyebi yango juge akofika boye na poison changement ya cash oyo kaka bazolakisa yango mpe na bilili eza ngai paster ali mwana 12 ans te ezali makambo ndenge ezoleka bato to baotala yango azolakisa bato na ye bochange bacashe ne bachange juge zwa kashe juge azwi kotie abandi juge akufi likambo wana nani na nzoto ya kamere totyango mopanzi me wana bakipaki yango te baatake likambo kaka ya moyibi na ye basambisi bajuge bakateli kamere 20 ans de prison bakateli mundele wana libane wana jamal wana bakateli na mwima esili 20 ans na bango so 32 ans obo esili histoire ya kamere esili siko enquête etikali ezo continuer en cours président pe na poste ya kamere aboye kotia mutu titi baye komona kamere c'est un voleur à moyibi bakateli 20 ans président a remplacé mutu toye kotikala lelo le 15 kamere azobima azoya kozwa ki premier ministre mama ata kindoki te ata oza na vision te ata balobaki mbongo yango eza ya mboka yango eza ya kamere ye moko te nde tokomi lobi le 15 kamere ayebaki bakende kozwa ye amona ata libanda yoka ata mopepe ya libanda puisque ezalaka mpe très nécessaire ayoki te bazosambisa yo kaka na kati ya makala kamere alobi nazobela mwaye nakende eza te bametre bakende kamera banki kokende bametre nde bakei me basambisi likambo wana huis clos toyozela réponse nango biso bapaster ali toyebi nini toyebi ke kamera bazokatela ye lisusu etumbu bazobakisa etumbu likolo ya 20 ans oyo eza nango oyo nyonso azotia elike ke kamera azobima azokosa bazobakisa mbula likolo ya 20 ans oyo bakataki wana bakokatela lisusu 50 ans plus 20 ans 70 ans plus 72 ans yo moko nde okoyeba mashini kote okende mpona kamera ebosana akobima na ye te po soki bakobimisa kamera azwa ki premier ministre babimisi mpe jamal azwi burgomestre ya commune alimete babimisi bwima bimi mpe burgomestre ya commune Selemba oyesilisi me bakobima te bazaka wana bakosa bino te na poto monde mobile kamera akobima te Pasteur Ali tomoni mpe Bruno Tshibala alobi ete idepesi ya kala na idepesi ya lelo ezali différent azomona ete idepesi ya kala eperdre basens nango to bavaleur nango mama Sephora kopesanga kanda te moko kopesanga kanda te Tshibala c'est qui? Soto landi liwa ya papa Etienne si Tshibala zaki nombre. Tshibala awa alinyate zela nanu te otunite. Kopesa ngaba kandate mama to na télévision. Tshibala teki yide pesa awa. Oyebi ba kombata ba kufia ibelebele Tshibala mutazo kende Tshibala Lazare Crispin Ilunga bazokende koteka teka ba kombata. Tshibala akimia wa alandi Kabila pona mbongo o ngana za mobola nakende kozwa mbongo et puis nakoma pe na niveau moko na Tshisekedi premier ministre ngape premier ministre mama Tshibala za toza kuvana na pelouse wana abetela biso masolo biso pe to betela Tshibala za nani Tshibala iba couleur ya ndaku wana pape tena sombele biso $1 million ya parti ya famille biologique na été apesi biso parti bapesi mbongo kende kosomba couleur ba tape ndaku Tshibala ibi biso nde tolobaka likambo wana ingénieur alinga kende kufunda papa ya chene topekisai Tshibala lungu akei o premier ministre Kabila ibi azana mbongo ebele ba kanga yepe aibi
lelo Chibala ya kokota ligambo ya IDPS Chibala ke yana ke ko sala ya ngai IDPS permanence ya Chibala ezalaka wapi papa mama wana eza motema mabe bamoni mwana bato asia komi président Chibala satongi lisu satongi akindi kuvanda na mbongo même ko ezali bakokanga ye puisque dossier na ye pe ezali ayiba kimbongo ebele bakokanga ye makambo Chibala mutu akipea yango te Chibala ke ye Chibala azalaki awa na IDPS Chibala kolia wana IDPS Chibala azalaki nani secrétaire adjoint ya Lukutao totikala ko mona esika pe atikala ko lobata lelo Chibala ye ko loba makambo IDPS etali ake yake ndo sala IDPS na ye biso tokipaka te tolobaka te siko azocha maloba na IDPS etali na nini etali ye wapesu ye wapi Chibala ke ya okena ke ko sala IDPS Chibala oye biango lelo eyokana kate to yebe sike zalaka te mais biso totikali il faut biso toloba makambo na ye betolobaka te mais ya zoloba ya biso nini ya kanisi ba kopesa posta we na Felix au contraire bazela ibakanga ye gouvernement ezobima oyo tika makambo ya Chibala wana ko ya kopesa biso quand on pe na ngambo ya Lubumbashi ba désordre ezali ko sala makaka par rapport à bandeko bazali ko senga ete bakata katanga moi maloba to intervention na yo par rapport ya faire Lubumbashi ya kata katanga bon bakatakata ya katanga wana banda biso tokola na binowa totikala ko yeba bakuluna te lelo kuluna ya kotikala na Kishasa kuluna na machette kuluna cravate na machette lelo babomi shebe ya balungwe na pouvoir bazolinga kokanga bango bazolinga te bazokanga bango bamoni ke bakanga bango moyeza te bakomi kokim Kabila azalaki na Kishasa jelem yangai l'homme de Chingakat lelo Kabila atiki Chingakat yango lelo atiki yango akimi bakei kovanda na Lubumbashi président Félix Kuto boya ki babima mawakaka babimi banda bakei kuna kopi kaka ya ba mercenaire kopi kaka boy kwa basali plus de 80 attentats babo ma Félix na ba avion na ba poison na minduki boye na balabala bakokite nde ba panzani oyo bakei Afrique du Sud ko ba mercenaire oyo bakei boy lelo livre na Kabila séparation ba moi ebele séparation ba moi ebele bando livre makenda États-Unis ki Afrique États-Unis Kabila kenda Lubumbashi ya zaliao séparation ya moi ebele oyo tolobaki siko bazolela bakomi bantelantela Kabila zana ferma kashamat mabe aya Lubumbashi mabe ye na John Numbi na Jidon King ba former batu moko il faut babenga ba rebelle babengi ba katakata nde dimanche wana balingi bazwa katanga ekoma mboka na bango bachena ba drapeau kasi yango nazoyebisa yo bache ba drapeau elingi ekoma mboka na bango bachaki nanu ya liboso pays di Bukavu kuna soki Kivu bache drapeau bawangana minembo awangana sikongo imuluisho ngo imulunda yepe ache drapeau awangani sikoyo Kabila keko vana menere ya biloko wana ezali Kabila John Numbi na ba Olive Lembe po bakanga bango te bazoluka place ya kobatama na affaire Shibeya puisque liwa Shibeya kangi bango na kingo na ba butete na ba matungulu wana balingi bakima mais moyen kimezate au na zolo ba dimanche wana bakatakata wana bakufai 14 FARDC misato na civil moko awa bana mura bakitai dimanche wana kimie total kuna Américain pe bande kuna biso batini basoda kuna moya ko bouger zate kimie côté na Lubumbashi bakokabula mboko ite ekotikala ka Congo oyo baniotique balingaka nde bakabola ki Soudan ekomi 3 parties mais biso to baniotique te biso to za ba bantu biso to za ba congolais ba bantu tokokabola mboka na biso za lukuta Kabila ndio numbi bakosamba kana makala Pasteur Ali tomoni pe Janine Mabunda asili kozonga sur scène le lundi na kati ya assemblée comme député simple de beaucoup de moi malobana par rapport ya ndenga asili ko siège to kokota na ngambo ya parlement kasi ndeo yo kaka Mobutu alela kati luambu fazala na bomoi luambu abeta mama na nzebu lelo ya yo lobi ya muninga oya yego yeba kiti oyo ya rais lelo babongoli kiti oyo ya Felix ozomon Janine Mabunda toyebisaki ye mukolo mususu wana zanano boy Janine Mabunda ntambwe mwamba ilunga lukamba toza koyebisa bango Janine Mabunda mukolo mususu okotuna ngulu alobi tuna meme aleli lelo Janine Mabunda meme leleli ye meme eleleli Janine Mabunda nini wana lelo Janine Mabunda akomi député wachanana
député ya Pamba aza sous professeur te akovanda na ebonge Jean-Marc Kabunda mutazo conduire sikoyo akobetele Jean-Marc Kabunda maboko oya yebisaka bango ke boko nage na potopoto sa mai maître nageur maloba na yeko bisana ayeko lobake ba égyptien bozo mona wana boko mona ka bango lisusu te yango wana bakabila bakibi maloba nyonso yeko kisana lelo Janine Mabunda azongi député simple akobetele Jean-Marc Kabunda maboko puisque Jean-Marc Kabunda azongi na ebonge na ye oyo ya welisaki wana ke na longola ye opo akeko dévaler ba secret ya mbongo eloko bawelaki mbongo bayiba boy Jean-Marc akale bango basala boy akale bango basala boy yangwana batiaki motion tellement bazaki bango moko balungu siko majorité ezasu ya Janine Mabunda be za Jean-Marc Kabunda na minute majorité za Jean-Marc Kabunda 520 chika Jean-Marc Kabunda to betele maboko Janine Mabunda na ban mwana bitinda Pasteur Ali Toron vraiment consulter dans ce cas tout le monde est chef d'état ça l'immigration mituka il y a pas transport et comment qui a mais tout le monde de l'autre côté ma population bazali kolola ici bazolo olé tata ekolo a c'est la on a nous là tout est social tata ekolo zo la kaka kotinda mituka to koto zo mo maloba ko na sera mituka to na bosengi ya peuple congolais. Merci maman Sephora social ya kandengini social et loko ni babenga social. Tout d'abord, pendant un pasteur Ali, moi, 12 ans, social ya liboso, ezali kolia. Na kotanga ya bana kilasi. Tant tozo benga kolia, ezali en général, maï, courant, tout. Na éviter ça comprendre. Nde social pendant un benga kananu ndewana. Social to benga ndewana, eloko nini ezo pesa social wana, base ya ko pesa social ezanini. Ezali mituka, zela, nde social. Mituka po lelo nzela soki eza bien te moye mutuka ya songwe elungwa na bandundu ekota na masango ezate siko so nzela eza bien te moye bato bakende zandu bakende kusumba biloko ezate nde yango moni mukunzi batake basoto moto esili asengi bis po na kolela ya bato po muto alungwa awa na kingasani akoma zandu il faut souffrir batambula makolo président lobité il faut na senga na ba bis eya sima totala makambo mususu mwana bato wana makanisha malamu yango asenga ki ba bis biso ya eza 340 70 mususu eza na nzele zoya bis wana tango ye omoni nde ba inokirango samedi ye moko mokonzi ya mboka azalaki na kati ya bis esengo wa pesa climatisé soki porte fongwami ekopela te eza automatique bis ekoti batu eye batu basepeli bis yango batie prix c'est 500 francs muto akosa yote batie prix boy na bote c'est 500 francs bato e bazolo bawana bazalaki na mboko pendant 18 ans basali libiso nini lelo mokonzi asombi bisi yango oyo lobi bato basepeli ke pendant à partir de 19h lobi na ba re ya bisi no ezalaki déjà fait puisque bis e bandaki lobi e memaki surtout bato ya chango oyo tobengaka bato ya Chine populaire bis eza koleka na biso awo papa e plein esengo wapi bato bazolo ba yango na yebisaka yo ke sur 100%, tokoza na 85% au besoin de ma Félix 15 baboyi ou bien 90% besoin de ma 10 baboyi totanga na ata fayulu ndenge abetaki meeting na yewan ce qui est 2023 ce qui a salissé élection te na kobenga peuple bakanga Félix yazana peuple bakanga Félix peuple nini yemoko député hein peuple yazana peuple et puis nazo ebisoboy ata lelo Félix alongoli premier ministre azui mwana penza ya biologique ya Fayulu atie premier ministre Fayulu akobetela Félix maboko akosalaka muluishi na ye muyina zobundisa ye kaka yango wana Yesu babumai na bandeko na Félix azana makanisi ya bien lokola gouvernement ezobimao tokolia tokotonda tokosepela mai toyebi ke mai soki mbula makasi ebetaka mai esalaka bongo mais asa sololi abendi ba PDG ya RSD zone SNL matoyi mai kozala nango stable kozala bien mais mbulo ebetaki ya makasi nde esali makambo eke mai basokola yango kosokola ndeni basalite kotaki soki na SNL so tali nde basokolaka barrage wana okomona batelemisaka nano mai basokoli bamatiti na bambisi ekoti kuna balave baye kofungula courant ye ndenge moko na régie bakangaka basalite wana basokoli epuis batindi mai yango wana omoni mai epesaki mwa pasi mais epai na biso nyonso toza na mai so ofunguli ya mai ezobima toza na mai
fidèle entendant to mbo ko mona suka émission ya biso papa na ngai pasteur Ali Tolo to zo mona loba suka bi loba suka na komi olelaga na ba fana nyoso balinga pasteur Ali na poto oti na ngaka maya malili na mela mingongo pe komi okana ba cigarette to sokolaka mingongo bozoka mungongo ndenge komi ko bima pe mabe na grand eza bien teme na bondele oyo nyonso basepelaka na ngai ata bakisi ya kosokola mungongo c'est bien. Ah, numéro ya téléphone ezali plus 243 991 30 87 77 plus 243 991 30 87 77 plus 243 991 30 87 77. Passer Ali tozali aka pona bino botika bisote bisope to botika binote oyo ezali chaîne vraiment nazoloba na motema moko tindika so munde na lela chaîne oyo kondima te lokola moto aleli mwana bungi yango wana bo s'abonner makasi mama Sephora tozana yao kamera sima kuna tozali na shako yewana. Fidèle internaute, merci pour la vidéo. Bandirono Sozi, Bakuya Kuyamba, sur la Tinka télévision. Merci pour la fidélité, vous avez pour l'accès attachement. Merci pour nos enfants pour la mission de sauver tout ça toujours pour la vidéo. Bandeko Bazi Tonton Goméo Yamba Basson la vidéo. Bapanzana au Bazi Tonté et pour ça la vraiment malade. Vous s'abonner massivement à la Tinka télévision. N'a pas été cher au caméraman en rail. Mais vous avez des boucons dans le monde. N'a pas été pété. Bandeko Balanda Tinka télévision. Tout le monde est vraiment en place. Bye bye.